loba nation mon côté na loba monde a dédié Dieu m'avait montré monde mon peuple soulever ma casse mon lié côté. Maintenant on a mon lié sur côté na bato bazo kende gauche à droite n'a ce qu'on a terminé na zo tuna nzambe pourquoi bato bazo kima. L'Éternel maintenant commence à dire habita la peuple nyonso yoyo bazo kima c'est parce que mon lié à Satan est affecté bango. Peuple nanga est belé basa affecté na molili ya Satana o mon peuple zo même bango na gauche na droite. Na tuni Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Absinga lobi na sambela pona bato. Ba oba koyoka message oyo bango de nzamba ko épargner bango. Bien aimé dans le Seigneur to komi na moment moko za mabe. Moment to komi na moza moment moko tellement mabe. Ce qui est besoin de tirer la déception par Nzambe, de vivre gloire en Nzambe. Le Seigneur a dit Jésus, Abbé, voici les ténèbres couvrent la terre. Donc, Moukili, Oyo, et c'est ton dynamo. Yambo, on a ma campagne, belé à ma bé comme au salima. Ma bé comme permis. Oga ma campagne, c'est à Dubaï. C'est le diable. Oga ma campagne, comme au salima na bamboua. C'est le diable. Donc, mon ligne ici à envahir mon Dieu. Shalom, shalom de partout où vous avez été. Grâce de nous suivre à cet net moment. Que le bon Dieu de la Bible vous bénisse. Nous, c'est la grande chaîne YHP Media et moi, c'est votre humble serviteur Nathan Mwamba que vous maîtrisez déjà très bien sur ce plateau des adorateurs. En tout cas, que le bon Dieu de la Bible vous bénisse et vous bénisse encore une fois de plus. Merci beaucoup, Bino, Baïbo Messana, Kopé, Sabiso Confiance, Neto Messana, Koyi, Sabino, Petokol. Salaka bino mabete. En tout cas, YHP Media ezali moko ya ba chaîne o edifiaka. Et on est là juste pour l'édification des enfants de Dieu. Alors, yo oyo ozali na posa ya kozala guide spirituellement. Yo oza na posa ya ko sambela, oza na ba requête de prière, ozali na ba question belo zangi biyano. En tout cas, nos numéros sont affichés là. Écrivez-nous, nous allons vous guider et pas y a basali ya Zambé oyo bazali par rapport à makabo. Alors, netolo baka été mutu na mutu azan ba grâce na ba grâce ezali vraiment particulier. Merci beaucoup nabisika nyonso oyo bozu penza libaku ya kolanda biso na ngonga oyo. Awa na kati ya plateau des adorateurs Zambalola Alembanate na kopambola bino. En tout cas, dans Osenga na bino eloko moko, ne regardez pas cette émission ou ne visualisez pas seulement cette émission comme étant toute autre émission. Plutôt faites comme cette femme à la perte de sang. Elle a fait ce que tout le monde ne faisait pas. Pendant qu'ils étaient dans la foule en train de suivre Jésus, il y a eu quelqu'un qui s'approchait vers Jésus. Alors, je vous demanderai de faire quelque chose, de ne pas nous suivre seulement, mais de vous approcher près de ces dieux que nous sommes en train de parler à cet net moment. Car la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu d'eux. Et moi, je suis persuadé que le Dieu de la Bible est là au milieu de nous. Et toi, tous tes problèmes, prends tous tes problèmes, ne viens pas seulement comme ça. La Bible dit, sentez votre douleur. Alors, toi qui as des problèmes, venez. En tout cas, ramène tes problèmes, prie là où tu es et concentre-toi maintenant pendant que nous allons parler de cet homme de Jésus. Car nous ne sommes pas venus rien que pour se faire des stars. Comme je viens de dire à notre maman Rose, en tout cas maman Rose depuis la France, hein, depuis la Belgique. En tout cas, je vous salue maman Rose et que Dieu vous bénisse. Et comme je venais de la dire à peine même, que nous ne sommes pas des stars. Ah papa, vous êtes star, hein? Non, non, nous ne sommes pas des stars. C'est Jésus qui est la star. Car nous ne sommes là rien que pour véhiculer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes avec un des hommes de Dieu. Ce matin, ou à cet net moment, et ça dépend de l'heure à laquelle vous avez eu à nous suivre. Nous sommes avec un des hommes de Dieu. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, le prophète. Moi, je l'appelle comme ça, prophète. C'est un prophète de Dieu. L'homme de Dieu, Papa Nkosi Blaise. Shalom. Shalom, Papa Nathan. Boni. Oui, Dieu fait grâce. Moussala Nzambe. Oui, Moussala Nzambe, je connais bien. Mola Nzambe. Excuse. To Zaraki na passion de prière depuis
la semaine passée. J'ai béni tout le peuple de Dieu. Ezangolu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ezangolu, Nzambasali Biso. Vraiment, Nalingaki na solo na peuple Nzambe. Dieu m'avait montré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La première des choses, on dirait nappe. Namoni nappe, Nzamba pesinga histoire ya na livre ya Esaïe. Totangango parce que biso totele makana makomi. Alors, namoni nappe na kati nappe wana ba pesinga verset biblique. Na verset biblique namoni Esaïe chapitre 60 verset 2. Yoka makambo Bible lobi. Wana sko Nzamba zo ebisanga na kata message wana. Blaise Nkosi, voici le ténèbre couvre la terre et obscure tout le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc, nazo bonde la Nzambe. Nayo komona mupepe ya makasi na kata monde. Naoloba bien monde. Naoloba nation mon côté. Naoloba monde ante Dieu m'avait montré monde. Mupepe soulevé makasi, mulili ekoti. Maintenant, dans mon lit, les autres côtés, de gauche à droite, gauche à droite. N'est-ce qu'on a terminé les autres Nzambe? Pourquoi bateau bazokima? L'Éternel maintenant commence à dire habita la peuple nyonso yoyo. Bazokima c'est parce que mon lit à Satan est affecté bango. Peuple nanga est belé basa affecté na mon lit à Satan. Oh mon peuple ils ont même bango na gauche na droite. Na tout Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Absinga lobby na sambela pona bato. Ba oba koyoka message oyoyo bango nde Nzamba ko épargner bango. Bien aimé dans le Seigneur to komi na moment moko za mabe. Moment to komi na ngoza moment moko tellement mabe. Soki biso to tela kana distraction bana Nzambe to vivre gloire en Nzambe. Le Seigneur a dit ceci. Abi voici le ténèbre couvre la terre. Donc mukili oyo ese tondi na muyambo mona makambo belé à mabe comme salema. Mabe comme permis. Oka makambo sema na Dubaï, c'est le diable. Oka makambo comme salema na bamboa, c'est le diable. Donc mon lili essaie envahir mokil. Mais ba oya Nzamba ko épargner bango. Deuxième message Nzamba yiko ebisanga ina solo na bandeko nyonso o bazali banda mboka. Bandeko nyonso bali banda mboka bobota bana na mboka wana uswat bobengisa bana na bino bakoma na bazwa nationalité wana. Nzamba yako yebisa ngai to komi na ta o diable comme réclamer même makila bana na bino. Donc makile zo ganga surtout bandeko oyoyo bavaka na mbongo ya social ya bana. Balobi ke ngana sala te parce que mbongo wa bana ndeko sunga ngai. Diable si a affecté batu ebele na biloko wana. Alors, naye ko yebiso esengelo lungwa na kati ya ndako wana. Parce que ça ndako mobimba, eza na ndako batie, eza juste kaka basi o ba kosala te, ba vana mbongo social. Or, Nzamba lobi Satan esa bani ko utiliser bana ba ko se soulever ma casse. Donc ba ko telemela ba boti na bango na ndenge moko tu ne peux pas imaginer. Et guerre wana ezala makasi na kati ya ba foyer. Guerre wana ezala makasi kati ya papa na mama na bana, mais baba na papa. Alors, Nzamba ko yebisa ngai, solution liboso apesinga na yebisa peuple a dit, bino batu bozola nanga sikoyo, esengeli to bondela na Nzambe. Nzambe a épargné peuple na ina makambo yo parce que makambo yo ko suscité en ya makasi et ça na makila c'est-à-dire makila ya bakoko na ye e banokoganga et ya misatu Nzamba yako pesa nga message na moni batu ebele bavimbi makolo batu ebele bavimbi makolo vimbi bango babwa ki malon c'est-à-dire na maladie mobo o Satan za kotinda sikoyo mais na biyo komate mais na zo ko prévenir parce que la Bible nous dit l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Nzambe tanga zo révéler nga makambo za pona yebisa yo boy maladie ne ko envahir même na bana et quoi affecter na vie ya bana yango na zo yebisa yo mwana Nzambe et sengolo so tanko bombela pona bana na yo. Bato ebele bazwa soutan ko bondela pona babana na bango te. Nzamba lobi tan
chacun de nous doit prier pour ses coups. On doit vraiment se sacrifier pour nos enfants. Bana basali pamboli kote panzambe. Botala koma diable a komitina koluka ko détruire bana nzambe. Mais moi je crois que la Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois na makambo na zo ebisa yo, mupepe asike kokota na ndaku na yo. C'est que diable est en train de préparer yo ko zwa ote. Mupepe wane ko simba yote bien-aimé dans le Seigneur. Toi na posa to bondela. Na bondela na peuple nzambe. Na yebisa peuple nzambe. Eza na makambo Satan sali déjà calendrier na ye. Et makambo sali ma entre juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Bokanga badati très bien. Nous sommes obligés à kobonde la pona nzabana nzambe. La Bible nous dit voici les ténèbres couvrent la terre. Makambo no sobo mono nzambe sa loba yango. Et oyazo ko yala pona ko confirmer yango. Botala mabe to vivre lelo. Mais mon pépé à ma casse c'est se soulever dans monde mabe zo kota déjà. Mon pépé les a tellement ya makasi akobande pa ya bana miki on a lobi période onyo sotoza to lo bondi la ka pona bana. Même na bino mikolo mais plus les ala to consacrer ngo pona bana. Nzamba lola abomba bana na biso. Skis bano nzamba pesio na kimia. Banzambo bano nzamba pesio pendant 9 mois. Il y a souffrance. Et diable qui nous manipule carabo. Moi je ne crois pas. Soko koyo kama lobo no yebisa yo. Nzamba ko épargner yo. Soko kondi mama lobo no yebisa le lokola mosako ya nzambe. Nzamba ko épargner yo. Et nazondima oyo nyonso yo ki maloba oyo nzambe na ngo simba motema nae to bonde la fait que mabe ko mate semaine prochaine tozo bandango na prière kaka nena lobaka bana nzambe biso to mataka ngo lusambo na bandeko ba comprendre biso. Alors numéro za wana na ba ekana bino wana bobenga biso pour tokozwa tokopesa bino programme comment toko s'organiser pour que tozo ta ko bonde la Bible zo le baboy. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Makamboto moni et sengele sila. Makamboto moni ya mabe et sengele sila. Et sengeli maintenant to kota na kati ya promesse ya nzambe. Et sengeli maintenant to kota na kati ya bilaka ya nzambe. To vivre bolamu ya tata nzambe. Pourquoi yo bandaka kolela kaka? Ozana poto mozolela. Et na lobiete lelo makambo nezo sila. Na bete lelo makambo nezo sila parce que ce que Dieu nous a révélé et ça pour na bien na yo. To bonde la pona yango et nzambo chona musika yo mabe ko affecter yo te. Yo likambo morte mabe ko zwa bana na yo. Bana na yo nzambe akobatela bango. Bana na yo loboko angolo ko zala likolo na bango. Mais na lingi yo tele maintenant pour na bana na yo. Alors Nalingina soit tant qu'au bon de la ponayo, avant toutefois, na sala service nzamba pichaki na motema na sala ponayo. Mutunyo sur place à Zalazo Landangai. Zwa loboko no ya mobile fungo lango. Sembola ka loboko no liboso nangai. Sembola loboko no boy. Non sambela. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai pris comme un sacrificateur souverain. Yo mutozo sambela nangai. Nzambe alola bomba yo na sena loboko wa nzambe. Nzambe alola pambo la vina yo. Nzambe alola longisa yo. Nzambe alola kotela yo. Nzambe alola bundisa bato bo bundisa yo. Bato bazoluka babebisa bana na yo. Nzambe alola kutana na bango. Bato bazoluka babebisa musala na yo. Nzambe alola kutana na bango. Bato bazoluka babwakelo maladi. Na sambeli nzamba frappe bango na aveuglement. Tikete ba ange ya nzambe bazo contrôle la vie na yo mobimba. Na kombo na Yesu Christ to bondeli amen. Na bondela pona ndeko moka za siko na Allemagne. Nzamba yebisina na bonda ndeko moka na Allemagne azobela libumu vimbi makasi. Nzamba talisi ngai na bondela pona ye. Aza ndeko moko na bondela pona nzamba yebisina na sambela pona yo place ozali. Zolo boko simba na libumu aza na Allemagne. Na kombo na Yesu Christ. Il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Na koti na spiritualité nanga, na tomboli kombo Yesu,
kombo Yesu ememinga na Allemagne na koti na ndako na yo kaka nde na simbi loboko na yo kaka na simbi libumu na yo na sakoli na kombo Yesu Kristo malade tika nzoto na yo na sambeli malade tika nzoto na yo et gloire à Nzambe éclater na vie na yo na kombo Yesu amen. Non sambela pona ndeko moko azwa mukanda nde moi zo na problème mukanda sali 6 ans azwa mukanda te tala Nzambe lobi na ngale lazo pesa yango non sambela lokola musakoli ya Nzambe. Il est écrit rien n'est impossible à Dieu mais tout est possible à celui qui croit. Nazo croire Nzambo akota makambo bato kendaka nango tina suka Nzamba kota likambo na yo Nzamba touché batu nyonso basimbi dossier na yo na proclamer le beaucoup atata Nzambe yangolo ezala likolo na yo na longoli mupepe nyonso ya chasseresse likolo na yo na proclamer grâce bonheur paix et accompagner yo na komba Yesu Christ neto bondeli amen. Vie attends moi tout ça mais la pona batu nyonso zalité benga biso na ba numéro wana ezali wana on va toujours prier pour vous. Que mon Dieu à vous ou bénisse. Amen, amen. En tout cas, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et merci beaucoup. Et après message, moi, tout le monde était dans commentaire ni tout ça là, les colonnes yango. En tout cas, Nzambalola a zone samingi pa ebimeli. Amen. Merci beaucoup. Biso to komi na suka déjà émission na biso. Je pense que bomoni après message onanga mo esali mjoto malili to kotina mona kati ya mo malili ndenge zalaka. En tout cas, Nzambe amona moko na moko et que Dieu bénisse également le sambo o papa autiko sala awa et pambola pe mama blessing job depuis l'Angleterre Nzamba pambola yo Nzamba mona yo o no sozaki ba komba pona yo tika été et ils ont vraiment le bico au nom de qui passe et comme a pété na combo na Yesu Nzamba pambola mama blessing job. En tout cas ma maman GH papa osé amani mama ni mama Nzamba pambola papa papa Amani et celui que toute la famille EHP Media Kanga et Brice Dédé Miongo Nzamba pambola bino ma famille depuis le Canada papa Ogi Ilonga ainsi que maman Ilonga, en tout cas maman Lili, que Dieu vous bénisse, Kija Ilonga, Alice Ilonga, en tout cas Jésus Ilonga, Bino Nyoson Nzambe Apambola Bino. Ce qui commence bien finit bien, nous venons déjà de prier, l'homme de Dieu vient déjà de prier. Biso to comme nasuka papa, mbote pa batumi bale misato bazali kolanda biso. Na pesi mbote na bana Nzambe nyonso place bazali. Na lingi d'abord avant na pesa mbote na yebisa pepe la Nzambo ba olanda ngai. Parce que batebele bazo benga ngal, ba singa lobi papa mes prières des fois toujours benga yo bazo zonga te, de so bazo jeter ça problème ya ba réseau, ba connexion blomo bongo. Donc so pe mutabeni na partie na yo, je crois bien et comme même numéro za wana puis juste à bas Nzambe nyonso, mutu nyonso ana problème ya document, ana problème ya reconcevoir a benga na sambela pona. Merci beaucoup, je pense que le message est passé. Après si maman Rosanante Kombote, na pesi maman Irène Afrique du Sud, maman Irène Mbote et puis na Bossanité na pesi papa Jacques na maman Mado bazana Suède hein, na bazana Suède na pesi bango Mbote hein, papa Jacques et bien ngoyo, je vous aime beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup Abel Mwamba Diogo le millionnaire en kilote depuis quelque part. Que Dieu vous bénisse, grâce à Mpongo, depuis la renaissance de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Et bino nyoso tokutani mikolo zaliko ya ba abonné na biso nyoso tolingaka bino makas, nous vous aimons tellement. Que Dieu vous bénisse également. Merci pour la confiance. Partagez cette vidéo, partagez ce message. Na ba nyoso oyo bazali concerné. Et moi je pense que ça concerne nous tous. En tout cas, partagez cette vidéo et vous ne serez jamais abandonné par rapport à notre Dieu. Dieu serait toujours reconnaissant de vous. Merci. La chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.